aloba lisusu nini yo déjà ozwi décision mais yebaka bakendaka na vimbangu te tuna ba o bakenda na vimbangu baza na cimetière matoi elekaka mutu na molai te soki okuti bambisi na kati ya ebale bazoyebi soki danger eza kuna ndima bambisi wana parce que bango bavanda na kati ya ebale le plus longtemps koleka yo merveille munoko mukolo elumbaka solo mais elobaka vérité mukolo moko ovanda kaka boye mama biso azalaki na raison mais nakozala susu wana te nakozala déjà na sa mabele koregrete nga liberté wana ozoluka eloko wana ozoluka okozwa ngo aussi s'appelle liberté nyonso tata bapesi yo liberté mobimba boye na likola mesa aussi sango pete yoyebi liberté osomona da mwana baopesa liberté baobeta ye 40 esalaka mwana baparent bakipaka o te baogangela o pete osala makambo nyonso baloba nopela o te est-ce que binde esalaka na bando okenoka bongo la Bible a dit Bible okendaka na église au fond là tous les jours verset équilioté respecte tes parents pour que ta vie soit longue na multiplication naza nzambe na yo ya se na te soko yebakango nzambe oyo robanga na samukilia ezangai sala oyo lingaki osala na koloba lisusu pe eloko moko te mais yebaka eloko ozoluka ozwango na ndenge moko vraiment ya bien parce que na yebi oyo ozoluka na mona moyi liboso na yo mais va yo mona moyi liboso na ngate na mona moyi na sanza liboso na yo mona kenika na vindo ozokende kasi yo moko mikangi bisaka na yo na kangi bisaka tu es maltraité ici kasi bima kangi nani siko na sani na bonde la ote merveille ka do kangi da bisaka déjà kende loka lo kangi bisaka kende au luka maman va repesa au ba or qui va te couvrir des ors et des trésors kende sika oyo otinda marate kende sika oyo okoki olala jusqu'à 15 heures kende sika oyo tu peux répondre des parents impoliment kende sika oyo ba permettre yo tambola na caleçon di banda soko moni parent bongo lo na benga na mona parent wana na pesa eli boko kende o luka e merveille bonu kanga ki bisaka fu kende bichilix bichilwalwa